ndeko nanga Congolais, Congolaise, partout dans le monde esika boza, tokute na ndeko na biso aza na histoire moko oyo eza vraiment choquant. Mwana na biso congolaise violé il y a 5 ans na famille d'accueil. Ndeko aza na message ya koloba ya kopartager po aza na posa lisungi na biso bandeko ne Congolais. Papa pour lancer message na yo. Oui, bonjour bandeko, vraiment naza na situation moko très délicate. Naza na bana moko, naza na 4 bana qui ont été placés abusivement dans la famille d'accueil. Na bana o ba 4 wana parmi eux mwana moko ya 5 ans, ya petite fille. Mwana ngo dernière visite to salaki devant l'assistance sociale. Donc visite médiatisée, na présence de l'assistance sociale, mwana yebisi biso ke basalaka ye biloko na njoku na bango basi on me fait des choses dans mon sisi. Maman violaka mwana. Bah oui, donc ba violaka mwana na ngai. Mwana koma mwasi na bango mwana 5 ans. Yango na kena police tant que j'ai kaka dossier yango directement to kena police pour na porter plainte police a boy plainte. À partir du moment où police a boy plainte na biso to comme au monde yango déjà suspect, c'est-à-dire que refus ya police a plainte à police pour na biso to considérer yango en tant que certificat de authenticité ya crime, c'est-à-dire que crime est consommé. C'est pour cela ba komi ko bloquer ko sala makambo lokola basi couvrir entre bango na bango po famille yango eza mindele. Dango yango nazo luka solution batu nyonso isika bozali bo partager ngo so bayebi ba avocat ba association batu nyonso ba koki ko portenga solution en tout cas pour na dossier ya famille oyo ekozala lokola paradis pour na biso. Amen. Merci vraiment bande ko sunga ba contact zawana toke ba kamuma dossier nyonso nazo sala ba démarche nyonso ba komi ko déboulonner yango ada baction nanga nyonso so visé pour la justice ba mindele yo moko ba komi ko manipuler Zambe na boya olatike mo vanzina bo santu ozinga mina majelo bakoyemela kayoto pepa Mbote balandi MDG de TV mafuta ya sika nzamba pambolela ngai bino ezalinga wa bino la grande dame kaka neto misana wana basango kopesa conseil kosunga baike na okoto komona na oto kobika na oto yebi bande on a eu lisusu pona ko passer message oyo eza vraiment sensible ami finish complète eza vraiment sensible et important pour la communauté na biso. Les amis, vous avez constaté comment les papas dans l'introduction et la vidéo aza koloba trotier la bino et reste un morceau na souka bien qu'ils allaient ni n'ignon sauter mais néanmoins vous aurez l'idée de quoi il s'agit. Bolimbisa bandeko naoki pasi naoki mawa tata o bana je crois 4 ans à lobby bana nyonso ya bota ba plaça bango donc pour na bato peut-être baza na potote ko placer veut dire donc ba pesa bango na famille moko songolo ba bokola bango bano ya boti ba pesa bango na famille songolo bandeko bino bolanda biso peut-être na Afrique na bamboka misusu poto bomona boyo kaka na sango keno bandeko na bino bakenda poto tozala na ba poto oyo bana to botaka bazalaka bana na biso te bazalaka bana mindele bana ya leta oyo ke soki likambo bango basepeli na ngote selon ba loi na bango ya mboka na bango bamoni ke il faut bazwa bana wana bakozwa bango osala eloko te osala eloko te bakozwa bana wana bazwi bango neti tata oyo ye mutu abota bana imagine bana eza ya ye mutu abota bango mais baye bazwi bana ana droit te ya riposter aza pe na pouvoir te ya obotola bana wana. C'est ça l'Europe. Et ça li pasi babotola tato bana c'est vrai à lobby le pourquoi te toza na besoin nanu na minute soto ba le pourquoi te mais bato bavanda na poto bayebi ba raison babotolelaka bana to mentionner pas mal ba raison bazwa bana bapesa bango na famille moko songolo pourquoi parce que ba juger que baboti to pe bakolo bana to mukolo bana aza dignité ya kobokola bana ye bazwi bana baplace bango na famille mindele bizarrement bisika oyo baza sansa kobokola bana malamu bakomi kotia bana misapi bakomi kosakana na banzoto ya bana ntango na oloba nzoto bo comprendre place bana basubelaka bakomi koabize bango moyen toloba s wana mo wana eza te parce que YouTube bakomi kotia ba restriction na ba vidéo
soki bayoki ba gros mot to ba langage to ba maloba moko oyo ezali ya malamu te, surtout oyo ezali ya ba insanité. Bandeko esali nga pasi na mama moboti, j'ai 4 gosses na mwana moko wa mwasi na mibali misato, et tata mentionné alobi mwana na ya mwasi nde ba violer, bazo violer, et ya mibali pe bazo zala toucher parce que balobi. Et ce qui est déplorable na likambo oyo eza ke tangu tato ayoki bake ba porter plainte a nzambe nkolo sunga biso, bake ba porter plainte, mindele ba rejeter, basali sourde oreille ode ba yoki to nde ba monite. Bandeko na poto awa ba avocat ya l'État bazalaka oke no muto wana mbongo to wana makoki te, ba avocat bazali o ba kosunga yo ba pe ba gagner pe ba procès pe na bandengo wana, mais il y a de ces cas là, il y a de ces réalités là, il faut qu'un avocat privé tellement ba rejeter ba pesi bango mu Congo de na minute oyo esenga avocat privé. Les amis, so inga na sali vidéo o eza pona sensibiliser congolais nyonso, eza pona senga na ba congolais mitema malamu, bisika nyonso bozwa, mais s'il vous plaît balobaka libanga pardon mbile était la resika nyonso, hein? C'est ça les mots, hein? Et ou encore l'adage libanga ezui ndeke tchaku ko sekate parce que bino nyonso bo bandeke. Et yo babengi tchaku mais ozandeke ye andeke bino nyonso boza eloko moko. Mama papa oyebite problème ni okome lolobi, peut-être okoloba ke no yo bana basi bakola to yo ozana ona bana te et a problème te, mais na mokili o toza ya batu problème ekomela mutu nyonso. Lelo eza likambo ye azuli kamba mwana lobita mususu yo perdre membre à famille oyo kosala ke ozala besoin mbongo. Ta mususu wana mbongo ebele et a problème te, mais okwela likama to problème moko oyo kosenga mutu moko aya assister yo. Yango nazo senga na bandeko bokolanda vidéo o, s'il vous plaît partagez au maximum. Nazo supplier bino na bolingo nzambe partagez au maximum, surtout bato bana mboka ya France. Bandeko tata wache ba numéro na ye eza wana, bo contacter ye ou encore to contacter ye. Tout ce que vous avez, ata ya mokie, tout fait nombre. Soki bandeko nanga toza 10 000 Congolais par exemple, toche 1 euro, 1 euro, 1 euro, bon mona teke papa oza solution. Aoza na 10 000 euros na maboko. Kana 1 euro na yo. So po moni ko cha 5, 10, gloire à Dieu. Mais bandeko nazo supplier bino Congolais tozaka vraiment insensible na makambo soutenir, eh. Na makambo sunga na makambo pesa na yebi makambo. Na yebi makambo parce que naza ça fait plusieurs années na sala musala social. O kapenda bo la ba image ya batu na ba Afrique na ba Congo wana o ba o galérer o ba se retrouver na ba situation moko ya mawa ya pasi. Batu ba se limiter kana mawe mais ana possibilité abimisata $2 pour na mwana ya balabala ali alipa. Nzambe papa mbola ye même to sango te. Ezate kana mbongo te. Ane na quelque chose na compte. Ata ebelete ato sana 10 Bible lobie que celui qui a D donne 1 à celui qui n'en a pas. Balobi te que celui qui a 1000, balobi que celui qui a D. Le fait d'avoir D est suffisant pour Okaba, selon la parole de Dieu, selon la Bible. Yango bandeko, na yo sala vidéo o bandeko, pona senga la bato mitema malamu to sunga tata o, to sunga famille oyo. Les enfants ezali the best present na lobaka. Et le meilleur cadeau au mutu à cause de la part de Dieu. Et ça, la meilleure chose au mutu à cause na ona se na moi oyo. Mwana, tope bana. Moi tel que je suis là, na mona elo te, na mokili o eleki mwana nga na boti, na mona te. Ni mbongo, ni elamba, ni mutuka, ni jet privé, ni eloko songolo pakala, y a rien à se na moi oyo. Oyo na valeur lokola mwana nga na boti, to koleka mwana na boti ezate et puis azate personne même mutu. O camarade ondeko onana leki mwana nga na boti azate mwana azali la meilleure chose parce que ndeko ko tiko na tango passe mais mwana ko tiko te. Mwana ko tiko te. Vraiment na lingi penza na lobelango trop te mais eza nango eloko oyo bandeko toyebi yango. Nos enfants ezali na ebite bana bazali bana ba apprécier bana baza je sais même pas na ko comparer bango na nini bandeko s'il vous plaît to sunga famille oyo to sunga foyer oyo na ebite eloko nini esalaki babotola bango bana eza raison te oyo bandeko to ko rejeter to ko boya bandeko na biso. Pour votre information
nasir bato ebele bana bapoto bato ebele mpe bakomela baka oyo bakozala batémoin ou encore bazali bato oyo bakoki koconfirme to mpe koconfirme makambo na oloba eya na bato ebele babotela bango bana injustement na bapoto il y a des gens oyo babotela bango bana injustement kaka po papa abetaki mwana to mama abetaki mwana bayo kobotola mwana to bayo kobotola bana eya raison oyo vraiment il faut babotolela motu mwana oyo aboti nani yango akolinga mwana oyo aboti koleka yo pare tala siko bango bamonaki ke bisiko bake kotika bana to mwana nde bakobokola bana malamu tato abota mwana bapapa mabe bazali mais tato aboti mwana tana aloba penza na tata aza na bomoto aza na botata akotya mwana misapi jamais akoviole to koabise mwana ne jamais mais mutu mosusu aosala nango na pete mpo anini ana ye mwana ye te nayebi tata moko mundele bakanga ye mpo na cause ya pédophilie abisaki mwana soki ya ba 15 soki 13 ans na potoir ta bake na ye na justice balinga babotola ye bana alobi o mais bino bobotola bana nga pourquoi est ce que nga na abise mwana nga babise mais osala ngo pa mwana alobi non nasali aza mwana ma mwana na nga ta mwana mutu mosusu eloko wana akita ye na justice alobi nandimi nasalaki yango me nasalaki yango epa na mwana nga na boti te parce que mwana nga na boti nakosala yango te mpo amwana ngai exactement il y a des choses oyo okosala mwana oyo boti te c'est vrai bato bakoloba nanga ke non eza na bapapa babizaka bana oui mais généralement baza cas minoritaire de soto wana 100 papa na mokili oyo babizaka bana bazali moins de la moitié ah oui hein ba moins de la moitié et so holandais ce sont des sorciers basala yango na tina bandoki tato aza censé o anormal o ana bomoto akosala yango ipa mwana ete eza na bato ebele bandeko babotola bango bana injustement Bible même ezoloba kopimela mwana fimbu te parce que yango nde kozongisa na nzela correction kobeta mwana n'est pas un péché. Et si la Bible appuie même que nous il faut corriger mwana tant naloba ko corriger na ndenge ya bien na ndenge ya modération balobi to zo nzeta li boko buka mwana makolo na maboko po azoyoka te non wana eza ko éduquer te wana eza eloko mosusu mais mwana sali bêtise ofuka misie obetie ozwi fimbo betie na makolo to betie ba fessé c'est biblique et au moins que akozongela sute po ebi ke non mama obeta ngai mais na bamboko babotolela yango babotola batu bana likolo nango azipa mwana mbata mwana ke funda na école babotoli mwana ya on a auto expliquer bino awa il se pourrait tam super réseau babotolela bango bana bazana bango coupable te mais neti kaka baza makila ya mwindu neta za bête noire babotoli mwana bandeko na ngai surtout batu mwindu ebele bandeko toyebi yango eza na ngutu likambo kolobela te bazoko vivre to ko subir ba injustice ba racisme tala neti likambo eza sérieux eza grave eza monene mais pourquoi ba beti yango kara parce que bato basala yango ba mindele yango bandeko bona ba France bosunga ndeko na bino congolais wa kweli likambo soki boyebi ba porte oboko beta to ba bisiko boyebi que non ils peuvent venir en aide s'il vous plaît faites-le pour l'amour du ciel nzamba ozanga te ko pambola bino na oki pasi na oki tata o mawa quel na ebité non motema nezo saigner motema ne na pasi motema ne na mawa les amis s'il vous plaît to sunga tata oyo na mokenyo sokomona nango so po moni kwa na conseil oko orienter ye na bandenge moko boye so ba numéro na eza wana bobenga bande ko to sunga ndeko na biso oyo ata bino moko vraiment ata bino moko na yango na profiter pe na pesa pe conseil et très rapidement parce que il y a dossier mon soto le bito bana lobelango awa émission ko sala ta 3 heures de temps mais na ozala vraiment bref na pesa conseil na bandeko na biso batu mwindu bon je parle en lingala et concerné ba congolais bwana ba poto tant bo vanda na mboka balobaka ezana d'âge moko elobaka ke so ke na mboka songolo kutu bato baso tambola lokolo na lokolo gauche landa bino boyebi na ndenge biso tokolela na ba Congo soko sali bêtise père ako beto jusqu'à pour quand même loboko mais na bamboka oh ça passe pas. Il y a de ces choses oyo et pas na biso ça permis na bamboka oh ça passe pas.
Il faut regarder comment est-ce que vous vivez avec les enfants. Il y a des parents qui abandonnent les enfants à leur triste sort. Maman bima kenda na papa bima kenda na atiki bana yamike makasi ba omo na ndako. Est-ce que vous imaginez ou encore vous réalisez que ce qui problème to likambo kwei? Ou par exemple moto na immeuble. Et que il faut bana ba bima libanda. Mbila kwei. Mais carrément ba oboto la bino bana. Il y a des parents qui akenda kayo ake musala tiki bana yamike makasi. Et ça la bana musu c'est vrai. Azana na âge peut-être traité parce que biso na ba Congo na mwana na ba 12 ans déjà, voire même 10 ans. Parce que ban Afrique na poto pe bazara er mo na ba réflexion mon côté. Bazara na ba maturité éducation ndenge mon côté. Na Congo mwana 10 11 ans déjà oka amaele. Abi ko joison ya leki na e, abi ninya osala so mama zate tout ça. Mais na poto mwana neta ba 10 ans wana. C'est vrai, bana moro bazali, mais c'est vraiment risqué et dangereux quand il est par exemple ma responsabilité misusu. Yé mon nandako peut-être. Mais misusu peut bazape capable été. Donc eza ba biloko ba ndeko photo veyara nango. Parce que ba dege belé zo salema. Yana bato belé ba perda bana. Yana bato belé bana ba kenda. Misusu ne bango ba permettre ata ba kenda kotala bana. Yango moni nde ba kenda kotala bana nde ba yoki lisolo wana. Mais ça ba misusu bazwa interdiction formelle ya komona ta bana na bango. Est-ce que boyebi? Mwana ya boti ba pekisi okomona mwana anate. Les amis, quel choc! Oh mutu vina yemo ba okola nango. Soki mwana ngo akozala mwana malamu to nzamba osala miracle comme na 18 luki ba parents na ye. Mais mingi peza ba kara ezalaka nango te parce que déjà mwana surtout so ba faire adopter par exemple. Akenda na âge à 3 ans, 5 ans, 6 ans. A c'est 18 ans, a na image à parents. Surtout que parents ont mon akete. A ta photo ba la kisakete, a roye bayote. Si ko imagine non eloko munene ndengo na yo boti mwana na mokili. Po un jour yona mwana na bakabola bino na bandenge mo boye zalata liwate ka boyo sala ke eloko moko oh ba to ba moni ke no ba sepel na ngote ou encore eza dignité ba botolo mwana kenda libela ata bino moko. Yana ba parents belé ba famille belé ba botola bana. Misu ba botolo ba bana injustement. Bêtise moko mususu pezaka moi erreur moko, imprudence toi batu. Ezalaka ekomaka mwana kei, mwana kenda. Bandeko, faisons très attention na façon tozo boko la bana to pe tozo vanda na bana na bamboka o ya poto. Toyebi bamboko ezana ba loi na ba mibeko et il faut koyeba ko respecter ba loi na mibeko. Il faut kokeba vraiment kokeba parce que mabe koti na uta koloba kopesa la émission ya mwana babomi na mbwa na martelaki sur les kambu ya kosambela. Les amis, rassurez-vous dans votre vie, moboko tope fondement et nzambe tala. Rassurez-vous que vous avez Jésus. Na oloba makambo yo en connaissance de cause. Nous autres, ceux qui peuvent nous embêter, nous avons la biso pe ba misusu bana. Moi, nanga suka na 4 ans. Tanga zara na 2 mois. Plus ou moins 4 ans passés, les amis. Parce que bientôt, il aura 5 ans en septembre. Bande ko moi, zara na 2 mois. Mukomsu, moi, nanga mibale, azara tellement loquace. Il avait que 5 ans à l'époque. 5 ans et demi ou 6 ans comme ça. Aoutaki classe, baoutaki promenade à école. Baoleka na bazali na bus, na baninga na ena ba professeur, baoleka liboso ndako. Qu'est-ce qui s'est passé? Tanga moni ndaku, bino boyebi banas. Il était tellement excité à remobeta masolo bilobela. Ya, ndaku na biso. Ano beta masolo comment est-ce qu'on te vivra na ndaku? So basali bêtise ndenge maman beta bango. Et pourtant donc naebi kutu même pas la dernière fois on a beta bango. Surtout hier parce que déjà il est différent avec son frère. C'est son grand frère né parfois Hermoro tellement ça trop turbulent, il y a no beta ma. Mais hier penda c'était rare, il y a rare. Alors bi beta biso na ZT. Batuni ZT zanini. A expliquer ZT, voilà ZT. A expliquer parce que des fois quand ban zeta fufa miketo zanonga ya bapoto wana ya moko fiakoli mwana lokolo bande ko mindele ta bayoki ndengwana seke bano bana danger e indelanga dossier kenda na social
Et ça là 9 mois pour bakanga dossier wana. Ta dossier qui est na social a elanga na ndako. 2 ou 3 fois, baba nous poser ba question. Ba questionner parce que ezala randeng wana ba ozwa bana na PV, ba parents bazateka bango moko. Et ces gens-là baza ba malin, ba ko influencer bana, ba ko wash brain bana et les enfants seront obligés de dire oyo bango bana posa ba yoka et non o bana balingi baloba ba bana ba ko zala ba ko loba et puis ba ko accepter ba marambo bazoloba na bango. Na koda mwana nga liboso parce que bientôt il aura 14 ans. Ay wana zali na ba plus ou moins 9 ans. Azali pe déjà mayele. Ngana yebi sene école so ba tunyo mama beta bino lobate. Bandeko, ngana yebi ka ke no mwa oyebi ke bazwa mwana ba influencer mwana ba nyokola mwana na ba question ba lobana certainement makam parce que bana mike ils sont faciles à manipuler. Ba oyebi ça est-ce que bino bolia ba bombo chaque jour par exemple? Est-ce que bino bozana ba jouer? En fait, bon kina bonga na ba terrain moko boye. OK mwana sora yoki ba oyebi se oyebi nini? So na ndako bozwa ngote. Bisika ba oketika bino kuna ba bana kozana ngo air nyonso. Vous croyez quoi? Mwana mukia osani. Mwana mukia osani. Ngana ebite nzoka ne mwana nga liboso ndima peke na betaka bango. Bande ko nazwa 3 différences sociales ba na ndako. Ba bisinga me yo wanga na pourquoi? Même mwana liboso lobeke yo betaka bi ah. Na bet jamais. Tamba kenda na tuna mwana bande oseka. Et j'ai compris que non, aloba ki yango. Donc, batona bazalaka tellement mabe bandeko, ni tete nzambe na comme motema ngabinzambe na quoi na attention ah parce que moi les enfants c'est tout ce que j'ai. Ils sont basés bon bakay, c'est quoi utilité dans la les années. Mais j'ai plus dans la situation besoin de vivre et wana na okufaka match marambosili. Ah oui hein. Donc, nzambe na mawana le Seigneur a préservé épargné nzamba sala ngolu. Tant m'ambouane leki, je voyais des rêves, des visions, des fois na bandoto, ba ola kisanga ke. Ba ola kisanga ba caméra. Partout na otambla ba bisanga tala. Est-ce que va surveiller kayo? Mbale belé. Mais ba surveillance en milieu mon contrôle en au fait, ezaka raté ba des mois contrôle toi surveillance ndeto kanisaka. Non. J'avais compris que non école père na katia maambo. Yango bomoni na martela ki likambo prière na émission na et de même na rolobango awa les amis rassurez-vous que fondement ya vie na yo ya famille na yo ya nyonso ya yo eza Yesu na auto expliquer bino eza na bato babotola bango bana injustement so nzamba bundeli yo te nana obundela yo il y a pas longtemps même pas 2 semaines na auto lande émission moko na chaîne ya Melissa Sanchez atie morceau ya vidéo ya coach Amonde. Bobi coach Amonde ba benga yemi mpona mambo ba bolingo tout ça. Moi si mon benga zo expliquer problème na ye aolela coach Amonde maya misu maya coach Amonde aleli. Fi wana mutu mwindu. Aza ivoirienne. Abala mundele. Mundele wana abizaka bana. Bandeko bato ba envia ka balula ka mindele so za na mobala mundele limbisa ngai. C'est vrai, exception ezalaka mais bondi melangai mindele baza ndenge ba vivre na monde na bango baza bizarre bana mamu na bango bana babiloko na bango baza ndenge kana oloba mino ndenge baza vraiment na ba mamoko eza kitoko te malamu te surtout spirituellement c'est vrai ba africain ba bizarre bana bazali toyebi eza ba masolo toyoka to même mususu kutu mwana ye moko aboti ezalaka. Mais croyez-moi, mindele bazandenge. Tant na lo banabino ndenge. Na ba famille belé ya ba mindele. Bato ba yebi makambo ba yebi. Famille ya mindele. Papa, mama na bana. Basala ba partouze. Na salon mitakala. Papa, mama, bana. Basala ba partouze. Bilo na lo banabino vrai. Na ba poto to vandi. Mindele bazar na ba mode de vie na bango na ba makam na bango bazana ba sorcellerie na bango ya ndenge na bango bokoki kozwa idée te fi wana mobali na yenzo kanda bizarra bana ndeto lo ba kombona sexuellement a bizarra bana ataka bana ba misapi bizarrement abeta musu ba pikir ango ba tonga na nzoto soki ya nini
mukomsu mwana moko aye kofunde pa ya mama liboso ta mwana bana koyebisa mama ondima te yango na koatire attention ba mama omoni bana omonaka bana mike bana bakosaka te yango omoni soki mwana ke kofunda yo na ekole to ozwi problème na social mamu nyonso mwana koloba bandimaka to mpe bayokaka pourquoi parce que bayebi ke bana bakosaka te en fait mwana alobaka likambo o amoni na o ayoki aloba eloko te aimagine te les enfants sont comme ça yango na attirer attention ya baparents surtout ya bamama so mwana ye koloba no likambo surtout likambo etali baabi kosalama seki te eza mbala liboso alobango nanu te zwango en considération mpe zwango sérieux luka olandela oyeba eloko nini ezoleka to ezosalema yana bamama ebele bazala tellement aveugle mwana mwasi wana de reprise mwana aloba na ye mais ke papa asimbaka ye abeti ne bakara amoni nzoka nde ezali mambo ya solo bandeko mpona kokata lisolo mokuse ntango fi wana sikoyo aye komona koconfirme kovivre bamakambo wana malheureusement etourna contre ye ntango aluka akende kofunda makambo ekenda ndenge na minute nde naosola na bino boye mwana mwasi wana aza séparé na bana na ye bapermetaka même pas mona bana na ye et pourtant les criminels c'est les papas mais lokola tata aza mundele lokola tata amundele mboka na bango donc ye nde moto azali na raison na makambo nyonso et pourtant ye nde moto azali fautif ye nde moto azali mabe mwana mwasi wana olela alobi ça fait 3 ans namoni bana na nga te naoki mawa na pasi imagine bolingo mama ndenge ezalaka na bana na ye donc bandeko mboko bozomona bapoto oyo faut faire très attention ndenge ni bozobokola na bana na ndaku et puis comment bozovivre tosunga tata o bandeko na moke nyonso komona nango banimero na ye eza wana bobenga ye to assiste e nalinga na chite na likambo oyo nalobeli likambo ya racisme na poto nalobeli ndenge baza kozwela biso bakomonela biso a cause ya poso na biso na faso bakotraitele biso elenga na chite napesa bafuila kumputu message fuila kumputu yoka ngai yo moto omonaka lokolo ya poto mwana moke obota na poto okoli na poto bana baza na poto makambo nyonso esalemi na poto keno waso na besoin ya afrike te omikosa ozokomikosa bafrançais babwakela Sédar Senghor libanga balobaka nini mbwakela bayebisi jamais un bâton jeté dans l'eau ne deviendra poisson yaya wa mutu mwindo otikela mutu mwindo yebake nationalité britannique ozalaka nango eza nationalité anglaise te english aza o aza mundele ana poso mundele ata bomi mutu baotie na boloko sifo a expiré peine kuna akufela kuna to babimisa ye azonga akokende nil pa kotikela mais par contre yo soko osali crime moko esengi ke babotolo nationalité bakobotolo yango et soko opurge peine non na prison bakozongiso na kisasa détrompe-toi ebele basalaka erreur wana abosana Congo abosana makambo ya Congo etali ete parce que ye soi-disant koma mondele détrompe-toi wana poso mutu mwindo ata olobaka anglais lokola mondele mutu akosa yo te ata osalaka basambla okoma na niveau obosana origine obosana nyonso okoma kutu kosala neti namoni mwana mobali moko na tiktok nasepeli ne nakomeli inbox nayebi na kaka na ye congolais natuni ye parce que alobaka anglais natuni ye where you from abo répondre pourquoi abo répondre pourquoi mpona koyebaka ya congolais y a des gens qui vivent comme ça et y a des gens qui vivent comme ça na bapoto awa complexé donc bosali ne croisement na nzela surtout so comprendre wa congolais akosola ta koloba te po ayebi ke oyebaka ya congolais bopesa na mbote bokosolola y a des gens comme ça mais omikosa eza bien kosomba ndako na poto ya malamu oboti bana awa oui bayebi afrique te mais kobosana te tia une origine kobosana te oza na origine mutu akosa yo te en fait, il y a beaucoup à dire là-dessus, mais tellement émission la monique comme que 30 minutes. Peut-être dans les jours qui viennent, on va revendre la likambo. Oh, il y a patrie. Hein? Peuple azangi patrie, hein? Azali, na évité na comparer na nini. Mboka Congo, etonda bomengo.
bauti ko découvrir ba lithium mabangi opelisa ba moto. Mama papa yo tikelaka ba chinois nde bakende kosala ba exploration na ba exploitation yo vandeli okufeli oliaka mbala mpo na nini mpo so dizo si ozwa mokanda ovandisa makambo yo koma mundele mawa na yo bamboka misusu tozokoanvie bino bokanisi nini bazalaka neti biso te. Les amis, 30 ans passés, 35 ans passés, Éthiopie ezalaka plus que Congo. Bota lelo Éthiopie, c'est parmi les pays développés d'Afrique. Bana basala ngo bamindele, non, bango moko ba Éthiopien. Pona loba na yo Congolais, soki yo moko bongisi mboka na yo to bundeli mboka no te mutoko sango nesika no azate. Et c'est possible. Il y a qu'on réparer, il y a qu'on restaurer, il y a qu'on rebâtir, il y a qu'on refaire le Congo. Avec tout ce que nous avons. Maman, papa, kokansate mundele mutoko bongiselo mboka. Et soki yo sali yango te, kokansate ke ozala na avantage na yo, ozala na désavantage na yo. Esther a se retrouvé reine na kati ya Babylone. Injustice moko ezali contre Bayuda. Alinga sa sembla pourquoi parce que c'est avandé na trône. Cousin na Mardocha ebisi alobi na Esther. Sozo kanisa ke lokola yo komi reine nde oko échapper. Yeba ke so malheur kwei lelo. Na yo na libota momba Israël to kufa biso nyonso. Azonga giga et à telema asala quelque chose. Bazwa liberté, bazwa délivrance, bazwa guérison. Et andenge moko son nzamba permetta to ya bamboka oyo et ana tina et ana but et ana cause. Cela veut dire tu ne veux pas croiser les bras au vandi na yo ozela Congo ko bonga soki na ba forme ni to lo bandenge ni ou encore tu t'en fous totalement et inda na Congo te makambo za mam yo etalio te pourquoi parce que yo so comme français parce que yo so comme belge parce que yo so comme canadien de trompe-toi. O ero komelaka mukomusu likambo moko obimsama ya misu oloba mehe makambo ngai vraiment ngam na botami na koli na malamu na kati wana bandeko na ngai tosunga tata o nzamba pambola bino abonne toi na nos abonnés de bonnes choses. Merci, je vous aime. Bon bandeko na nga ba congolais ba congolaises partout dans le monde escaboza a tokutena ndeko na biso aza na histoire moko oyo eza vraiment choquant. Mwana na biso congolaise a violé il y a 5 ans na famille d'accueil. De quoi ça na message ya koloba ya ko partager pour azana posa lisungi na biso bande koné ba congolais. Papa pour lancer message na yo. Oui, bonjour bande konazo vraiment nazana situation moko très délicate. Nazana bana moko nazana 4 bana qui ont été placés abusivement dans la famille d'accueil. Na bana o ba 4 wana parmi eux mwana moko ya 5 ans. Ya petite fille. Moi, nango dernière visite tout ça là qui devant l'assistance sociale, donc une visite médiatisée, la présence de l'assistance sociale, moi na biso que basala ka biloko nanjok na bango basi on me fait des choses dans mon sisi. Maman yo ka mwana. Bah oui, donc ba viola ka mwana na ngai. Mwana koma mwasi na bango mwana 5 ans. Yango na kena police tant to kaka dossier yango directement to kena police pour na porter plainte police a boy plainte. À partir du moment où la police a boy plainte na biso to comme au monde déjà suspect, c'est-à-dire que refus la police a plainte la police pour na biso to considérer en tant que certificat d'authenticité à crime, c'est-à-dire que crime est à consommer. C'est pour cela ba komi ko bloquer ko sala makambo lokola ba se couvrir entre bango na bango pour famille yango eza mindele. Dango yango nazo luka solution batu nyonso isika bozali bo partager ngo so bayebi ba avocat ba association batu nyonso ba koki ko portenga solution en tout cas pour na dossier ya famille oyo ekozala lokola paradis pour na biso. Amen. Merci vraiment bande ko sunga ba contact za wana toke ba kam dossier nyonso nazo sala ba démarche nyonso ba komi ko déboulonner yango ada baction nanga nyonso so viser pour la justice. Ba mindele yo moko ba komi ko manipuler même ba métier nanga bazo manipuler ba réseaux sociaux nanga bazo saboter bazo manipuler donc pour ba étouffer kaka dossier yango pour moi nango eza mwindo aza mwana mundele te ngana minute soki mwana moko 5 ans mundele lobi kaka papa na ye ke ba mwindo ngai bakangi ngai na chenga musapi basa ta iloko na minute mbele naza déjà na prison distinguer ça msala loko aza mwana mwindo. Moi, je suis cet élément, exact. Donc, il y a une situation dans un contact, zawana, so zana ici quand vous allez sur ligne au team d'attendre quelque chose et qu'on s'engaille, on a contribution à 1 euro, à 2 euros, à 50 centimes, à $1 et qu'on s'engaille,
po toluka Po tozwa avocat avocat privé bien. mpona avocat privé vraiment ekosala bien mpona famille oyo te nalobi ke ekosala lokola paradis mpona famille esengo mpona famille en tout cas merci bandeko bosunga ngai. Amen papa, message ekomi to partage yango ebi ke biso bacongolais tozalaka motema mawa en tout cas dossier oyo tokoka kosupporta yango te mpe kobomba yango te. Mwana aza mwana biso congolaise en plus mwana moke mwana 5 ans. Et même bana mosusu baza kuna awa toyokaka takomi koyoka yango ke même bagarso mpe baviolaka bango donc même ntango tozosala baenquête baexamen médicaux fo to ezala extensive aussi mpona mibale bana ya garçon il faut nayeba santé ya bana na ngai même bagarçon. Ok, voilà. merci papa, message ekomi to contacter yo soki toza na besoin no mpona ba message mosusu. Très bien, merci mama. Zambe na nguya olatike mo vanzina bo santu ozinga